famille ayaki koluka ADT yanki mpoi. Donc ADT déjà a une maladie depuis kala. Maladie wana même bandeko ne bazali na kin baluka moyen ni batalisa ba. O komi vraiment état moko critique. Boss no ayo kuto na ndao. Hein? Ayo kuto na ndako ne tawana o komi to à l'agonie quoi. Donc oza vraiment na coma. Na ndimite ke boss na ko kanga mutema. A attendre ba beza likambo famille. A ndima mema o po ibike boss no ndinga zana ya na za passer. To mso akobenga famille abisa onde to zabwe ADT yi azotelemela pona héritage ya lupango ya lingite bateka. Pona nga vraiment problème wana eza vraiment sérieux. Toko lo bateke no we ranson ye mi longola ami azala neti libanda ya problème wana. Bani ba monike mwana na bino maladie azali ko bela eza maladie moko boye au famille nde moto zo telema parce que ranson il a rien à voir na manga mwana eza liwa to mona rango eza liwa eye nzambe ndem ta permettre que ADT lelo akufa. Merci beaucoup nous bande konoso banda kabiso na Congo France ne yabisa kabino site etikala mingi ya kolandeza kaka Congo France pour topesa kabino batreta solo site matolo baka vérité site tokosa ka TV ma wana na moni mbala moko na bato nyonso ba sabona na site na biso na pe bino mbote vemani na londa sabino site etikala bo sabone ba o ba sabona te bo sabone na site na Congo France wana moni boss nga mbala moko Josué Dili Dipumba na pesi mbote o apesa biso confiance et espace vraiment na kata Lyon na pesi mbote na moni mo ba partenaire biso vena biso Miss Impress Lyon Gaz na gaz ya za gaz vraiment vena biso Miss na kobo sanate manager na biso Bookson Bukasa kendo mukendi mana sima caméra le to zania vima simba ravema kota montage mais l'autre simbise caméra pour to na makambo ondezo ba bazolo bebele na batualité vraiment il faut biso na Congo France to tsaka vraiment ba actualité solo to lobaka ba vérité o e salami to lobi o e salamité a to kolobate wana mon maman bato vraiment ba pesa nga conseil mame mininzi mba motema tous pepele ya mbetolo na moni malolo lorista kongolia mama aza kokakola mama vema azokola tazokomanga kitoko vema azokola tazokoma kitoko malolo lorista kongolia na kokosa na te papa nanga bia on kisi vema tozalaka ne vema na bandala azalande na poto na kati ya français vema France bandal papa nanga bia on kisi na pesi mbote wana moni bato vema yanga vema na kobosa na te balobi demi-de arijana mwana pota solo somba na kin tonga na kin wande za ramela kisi muto vima azalaka na kata France atonga vima na kobo santé papa na Renedi Sadiki Rachidi Mayele ndena bisi mino kaka tozo tourner vima a vima lelo zali ke boyebi liwa e utako obeta na porte ya maison mère o esalaki pas même un mois to ki susu ADT yanki mpuya utiko kufa toti kabiso liboso zalaki ke vena biso moni pollution autaki kotika biso awa balobaki belé kotaki ba polémique ba misusu ba komaki ko mema wana ndenge na bango loka ba monaka de corbillard et yakawana et ba monaka de corbillard de cercueil et bimaka ba polémique o lisusu ye lisusu to moni susu ba ko ba ebelé par rapport ya vidéo o ebimi o ba moni famille ya ADT bayaki koluka pasteur na biso papa Patrice Ngoyi Musuku bayiko solola par rapport mamba lupangu o ezalaki ya famille ya ADT bayaki ba solola mais est-ce que bato ko betela ngonde komi makambo yongene na kata ngo mai kata na vema poto bato ba lobela on sute comme lokola e comme ba sija bato mo lobela ngo po ani ba filmaki bayebaki za liwa ya ADT so bayebaki liwa ADT fa ba filmer te yonga skuna kata makambo ma ke to bona biso wa polémique émission non sala tant non sala émission le ka biso na Congo France ezaka mutu mayele bomona boss so émission sala ya politique ezaka mutu mayele na linga sala émission po ekata batu vraiment ba o ba rosa ba journaliste ba kolka ba sala émission polémique ba sala makambo batika ba sala ngoli souté po émission nem tozo kata l'émission so bo s'abonner bo kota bo tala émission vraiment yango tozo kata vraiment tozo sola na ba ninga na ngato za ba vraiment po biloba lobe comme belo we ranson frère Patrice Ngoyi Musoko ndenge ni bayeba ko filmer vidéo tant famille et ko luka bango ba solola après ko luka bango bazui ADT akufi ba tie vidéo wana est-ce que bayeba ki ADT ko kufa mais biso yebi ADT abela ki fort makasi na poto vraiment na luka ki bata maison meto sola misu bazo boya ko loba misu bazo tima na bango yango vraiment le loto sola ba ndeko nanga pegi tita après ko refouler na récit ba refoula ki tozani mato sola nae bonsoir pegi tita. Ouais, bonsoir Mouna. Côté on a gagné le barrage, nous le vit après qu'on refoulé. Qu'on refoulé dans la bête, mais bah le que
poto pe dans ngo savon te et ata ba reflo mais OK na mboka o Christiana ni ataki l'aéroport Christiana ni ataki mais ba reflo na bango yo bato bazo na W Congo France ko ebisa bango ni. Ouais, d'abord, avant tout commencer, on est à polémique. Donc, je dis merci beaucoup à l'invitation. Il y a Yomuna, une invitation, il y a Congo France. C'est la chaîne site parce que dans les cas, les capés déjà. Dans les capés déjà trop awa. Donc, dans le Linette, avant tout commencer, on a ça mes condoléances à la famille. Wenge musique à maison, mais on a na Ranson Igwe Makanda. Au bateau Bungisa, vraiment, ADT Yankim Pouy, Odaki. Parmi bateaux vraiment bataille ko contribuer makasi na wenge musique à maison mère les lois à bisoté donc to compatir ka mawana famille ya wenge musique à maison mère bisoté ba chroniqueur ninka tout ça la promotion d'artistes et musiciens donc tout ça derrière maison mère pour na rolela d'été malgré barimé réseau bima na surtout solo lango awa donc c'est ça quoi. Merci vraiment tout dans la ndeko na biso moi sur ma jeune fille moi qui toko vraiment ya zani ojana tebo kasi ojana ya zemaza mazimbi renaissance vraiment na ba poule wana malgré bazolo bakaka mikolo balobi décembre et janvier bonsoir. Oui, na pesi mbote kombo na ngadian hein babenga nga mingi diane yenga la rose hein muna bon na sepeli mingi kozana na pokwa o na pesi pe mbote na bato nyonso bazolanda biso na pesi pe mes condoléances na nga na famille ya wenge maison mère pas ça vraiment makasi kobungisa su mutu munene boye bon tozolobela ngo ka awa po biso soza na souci vraiment monique na okokata oloba te bo comprendre nga oyo lobi ata comprenez ma passion hein ouais tozaka a tolobela lisolo ngo lelo. Merci ma comprendre espace qui toko toza vraiment ezali vraiment London flex mais espace vraiment soko ngolia taba ngolia soso babina kata so koti demande tozaka na poto demande tozaka kata Londres place ya ko le place oazala vraiment na pesi mboto sentiment jeune moi qui toko mai ngambi vraiment ya Bulgar vraiment yazala ni na Londres wana na pesi mboto ya London flex et place ya kubunga tende konosa utara ne poto so tunka bloc otunito bakaya ou vraiment otunka hotel à Prince ba relaxon bala moko London flex vraiment place ima kitoko vraiment okomela masanga oeza ya malili na soso moko ya kitoko vraiment peki titato do sola le tomoni polémique comme obimana par rapport ya vidéo oyo famille bango mo ba koluka Igwe de la forêt to vidéo to rotsa bat balanda mais polémique comme obimana vidéo wana opwani ba yebaki rotsa vidéo wana sik ba yebaki a d'état okufa pona okolobani. D'abord il faut voyer ba na wenge musique à maison mère badana na choc mo ona isili bangote barimère o ele kana surtout na internet ya te que ko baksa lisusu ko tia lisusu pelipili place c'est senga ko tia pelipili parce que tant muta fufi o baloba il faut respecter le mort au moni na lobaka na passage na on elo ko tio loba par rapport à famille ayaki ko luka ADT yakimpui donc ADT déjà a des maladies depuis kala maladie wana même bandeko ne bazali na kin baluka moyenne ni batalisa bayeba batata mwasi na ye tant ba ko remarquer que bazaki na faire mon robot familial parce que yé moko ADT yakimpu ninga kendaki faut ko yeba ngo malgré que sur le baké titan ba refula que c'est bien moni ndoki alandaka biso na Afrique alandaka mutu même okena poto ADT yakimpu il avait déjà azaki na affaire moko zaki familial sikoyo baye komona ke ADT azali kokene vers la fin azoke na kufa par rapport baza batut ba continuer ba prière bani ba monique mwana na bino maladie azali kobela eza maladie moko boye au famille nde mutu ezotelema parce que ye azotelemela mpona héritage ya lupango ya lingi te bateka tant baye komona à quelques jours akata pema na ye parce que na yebi jour oyo bango bakendaki kuna si je me trompe pas moi j'étais à la samba ezaki ba mardi ou mercredi avant wera beta concerné à samedi mercredi je crois vidéo wana eza vidéo ka mikolo eza vidéo ya mikolo basaki yango mercredi je crois ce que ça oui mercredi ou jeudi je crois mais ezaki mercredi parce que jour on a le même vidéo jour on a oui ensemble on a qui va faire un chapeau ya Levis donc ezaki le jour là donc fat oui donc ce qui tokoloba boye donc vidéo on eza 3 jours avant d'état kufa oui eza 3 jours avant d'état kufa famille ekendaki epa ya wera nanu te bakendaki epa ya mosali na nzambe azali frère Patrice parce que azali grand frère ya Weranson a mosali na nzambe tango bakomi na
le pango ya frère Patrice tellement ezaki déjà babane ko benga frère Patrice ndé habité na benga pe we ranson pour na we ranson azala wana ndenge baaki parce que normalement oui et normalement ezaki pe na bango pe bazali na posa basunga bona likama na baaki na bango ko senga mbongo te mais baaki ne ko senga la main de Dieu le boko na nzambe et sunga ndi ona bango wana parce que bango bazaki na besoin que moi na bango abika atika mamanda ou soit na sur ba yoka na vidéo ou soit bateka te ou soit bacha ba locataire et banda ko aider bango mais bango bazali ko telemela kaka bateka ni ADT abanda ko lingate donc tam mosko ba monike ADT alinga kufa malade ezo yebana tie mutakota ndako ba ko mona ke non boyete azape na quelque part oyo asalaka ne ba ki ko trouver frère Patrice na we ranson ba lobby problème déjà ADT déjà akomaki déjà mourant il faut ko yebango akomaki déjà mourant parce que il a souffert abeli depuis que na poto na sur depuis que na poto ko tanga ba ne ba émission abeli il y a 2 mois via Belaki akenaki même ko ça la contrôle na mais faut baka biso na Kinshasa na Congo jalousie za makasi mutema mabe ndo monaki résultat wana mais tant ba komi na famille frère Patrice na sur na image a solo et pena libota ou ranson de même nation bomo na vraiment ndenge tita na katote tozalo vraiment za mutamaye l'événement na mona rosa sage tozo sola no vraiment tango betso lodi te nati aussi na yo aussi lisa eko kimanga vraiment ADT to yebi ADT na maison mère Wumeli ko kanga buka lupangu ADT yi azaki na ba bien na yete po ba bi lupangu ngeza valeur ya $15,000 est-ce que ADT lupangu ngwa kanga ki ADT azaba bien na été tonné nini ADT pe soka kanga ki pona msusu pona lupangu amsusu pona mama na bangaza na kati ya msabatela pa protéger ba ndeko ba lek nyami kie bani ADT azaki na ba bien na été oyemo ko ko ba tena tikeno lupangu so boteka po ADT akendaka poto ayaka ko futa biya poto za ba commerce sadi gratuitement za ba 1000 quelques akota pe ba 1000 quelques ADT so ke combe le poto omona yozo kenda da riso yebi ADT ke combe le poto ya kokanga nini akena ngo pe en plus lisusu tondo sola nao igwe de la forêt bayebaki to frère Patrice bayebaki ADT akokata za mutema bazwaki za kozwa vidéo wana po waza na ba préfet za la tebi mate emsuso moni we ranson ta sali boy mutu bo ta sali boy bayeba da ata to ba wona ka ba batwalo ba bonga te vidéo omoni famille na bande ba ko luka ezaki problème lupangu na bango elo na ngina répondre elo mocho lo bana keno obi keno o non lupangu wana ezaki na valeur à $15,000 ezalaka bongo après liwa ya mutu ba les ont dit ba rimer et bima peut-être so boyoki maloba bien batata moi si na côté bo papa nae bazo loba boy ADT à cause na ba bien nae mais peut-être angaki ningo ocho lo bango yo moko obi peut-être ça il faut pour protéger amsusu mutu mo za ki cher na libotana ndeni batie parce que to bi lo ba lupango comment ba héritage ozo pas comment ba héritage ba tomso ba boti bino bande comme bien na yo za pona yo moko mais pona bande ko na ote peut-être il y a le bagité vaut mieux ndako ngo bateka mais etikala to chata ba locataire va ba limiter ça que attendre koza na valeur $15,000 mona il faut comprendre mais tellement ça la famille et ça ngo bongo mneti yo ce que c'est loko moi msu batikela ki bino pas maman msu eza boy lelo bato ba monela ki ngo pas cité bana besoin bateka wana eza en dehors ba bien ya ADT otala na nos famille ozo pas ce qui réellement eza mamba lupan à notre famille quelque part a kufi martyr ya famille peut-être hier azana besoin oteka te pona intérêt mazaki na besoin pona ko battre la milimo bato msusu abako oteka ngo lelo ba kebo ba komi aux autres pas commis sans adresse mais hier nous déjà besoin à une maison mais peut-être ça est pour protéger bande connaît il faut comprendre batika barimer wana pas et ça déjà liwa déjà c'est côté vidéo si côté vidéo comme on a vidéo on est pas prépare vidéo ndengani vidéo mtazoki idée ya vidéo ba ça la vidéo ça ouais rançon ton frère Patrice pour la témoin msu ba yeba ki da grave que le loi d'état recouvre la population ko loba toto bungisa moni production to moni so ADT am suba bango so vidéo les aki te bat bangalo ba bongo moni harmonia we ranson azolia we ranson azo sabwe très bien vidéo ba boa ki po bat ba mona te we ranson ate ngai te bota la vidéo ko yeba za ba sa vidéo ba ki ADT okufa non ezaki question de que we ransom à sala qui pour na batala basa la vidéo te ezaki famille na bi we ransom te za M2 frère Patrice ba to filmer pour na preuve to famille ba to filmer to na ebite we ransom na lobe msu ndenga ni ba yeba ki to filmer vidéo oyo msu apese ba yeba ki ADT grave ouais ADT grave neti aike pas mosali na nzambe frère Patrice c'est un pasteur
normalement pour na mso ali kamune bayaki baki na problème avec que Weranson était présent mais Weranson le baki le remonté muto bandai ko loba c'était frère Patrice parce que bango moko so tali na vidéo ba loba ki non yo oza mosali na nzambe tala mwana na biso abeli makasi ti mwana msa zo bela eza un problème à lupango donc Weranson quelque part ils ont raison parce que debi lelo comment ka ke bango tellement baza batumoko baza ba superstar baza batumo yo yebika mboka na biso ndenge ezalaka quelque part aussi Weranson a sali mieux pour nape pour soper ba rumeur ou même sous ba leçon di ba bange ba loba pour na kolakisa ke non au moni ke non ADT azalaki malade ndenge pe vena biso on dit production mais avec cause eza pour na lupango donc eza nango normal eza ngo réel donc to koloba so to koloba buka lupango na minute so eza pas ADT na poto. Non, même pas. ADT n'a pas de côté les mabats TKT parce qu'il y a un moine. Il faut comprendre la vidéo. Moi, il faut comprendre la vidéo. Et ça, que non, beaucoup d'abord. Moi, je suis sous Nangazani. Sous Nangazani. Batou sous Bazolo Babou Kalpang n'est pas ADT. Peut-être que biso de la Congo France. Bat voilà, ndavema maramnon so awa. Bat batika bilobalo. Tant bat banga basa la vidéo lukuta batu batika. Donc oui, batou sous Babou Kalpang n'est pas ADT na poto. Yamba ndobo teka ADT na poto ndena tema malupang. Ya peki tita Buka Lupango n'est pas ADT to zaki pas na bango mona kini. Non, Buka Lupango zaki na famille. Ezaki na famille mais ADT kandando te mais ya banai ko telema banai ko linga te bateka Lupango parce que azape na droit. Nous avons pensé que ma soeur Palingi c'est comme ça. Merci Yema tu ngato zani oloko mi peki tito lo baramingi vraiment yo malgré ici balo babat musu awota risi o mutebe bara mutebe bien nango yete babete pe tongate moi mobalo ma bogar to zani vraiment awa. Nyeko nanga to sula no vraiment komona vraiment ingambe mobali o abetaka bapoto akendaka bapoto akufi likolo ya lupango ya buka lupango ekoti makambe belé bato bangalo ba mususa Weranson boy na Weranson na boy nimbadi atie vidéo bato nyonso batala okolobani. Bon pour nanga vraiment problème wana eza vraiment sérieux tokoloba te ke no Weranson ye mi longola ami azara neti libanda ya problème wana omoni mboka na biso population ninga oloba trop. Et ça lui même pas 2 mois depuis Obdani c'est déjà au kufa wana parce après les sous quelques semaines quand on loba ADG souya yo kufa. Est-ce que c'est vraiment normal te ndenge ndeko nanga solo ba ke non parce que liwa to boy te parce que ngana comprendre te omoni tellement ba musicien na biso monde de la musique etamona na fétiche na ndenge donc bino kaka bo c'est croire kaka ke mutako ko kufa ne lo na 12h te lobi na 10h te donc il faut ça nango vraiment liwa ndengo zolo ba liwa nyonso tout bis liwa to comment on comment nango naturel liwa comment naturel donc mutata famille nde bomie ou soit président ne mukonda bomie donc il faut tout trouver un cas normal pour les liwa toko tout ce kabilo ko wana au moins te que nous to tromper ba ko pona yo ADT nenge anda ko temela buka lupango pona yo okolobani côté les la buka lupango peut-être ça qui n'a raison bon aboya qui ton mususu que na lupango wana bon yeye be que lupango atom c'est héritage moko ya bango batikela ya bango parce que azomona que no baté kaka lupango wana kende boye et quoi ça les moi bien té mais famille pe na kati on famille pe bazana moi part moko ya loba na kati wana neti audio ba otso loba voice ba otso loba tata mosa ba kuto ko isi kutu papa bongo yo mwana muke et puis ngana ndima nanga ngote ba ebe que non ndeko na bango okufa. Mais pourquoi subitement bamoni que non et comme etikali quelques jours pour na liwa na ye bango ba précipiter que non ba kende ba ke omona yaya wera po ba ebise que non ndeko na biso umeli na maladie boye na boye et ça biloko moko eza un peu louche donc nga vraiment non mona ngo eza clarté parce que ce ba ebe que non ndeko na bango okufa ou soit bazali na posa ke no ba aider ndeko na bango abika ndenge bango bazali na posa wana ke no bamone ke ndeko bango komi na suka balingai baluka ko kende kokutana mosala nzambe nde avant ton problème wana ezalaki déjà mais bango so bazolo ba lupango ngeza na bandundu abi ba famille ande ba otaki ba otaki ata famille ata lupango eza na bandundu et puis ke bata bandundu pona ngana za na confiance na bango penza te na confiance na bango te taka mutauti bandu ta mutakoza na bandundu ali mutana poto. Oh, alio penza na poto penza ondima te. OK penza mubesu ka boy. Muta uti bandundu. Sko pona ngai na ko tuno conseil na ko tuno lo mo boy. Weranson autaki States. Weranson adaki na France. Atika kia deti na malade. Pona ni tasala ka tonga tali makambo ekoma mbalupango adeti azobela boy na boy. Soki adeti bon na ebité, soki adeti aibisa ki Weranson même so problème to menango na kata famille boy. Pona Weranson taka za président na ya boy
maamba boye biso to ba musicien et okila biso ngambo ba o monde atokufela mutu mususu o so akufi point we ranson na futela ke billet aya na kini awa basilisa makambo. Oui, alors kako sala bongo bongo asaki bongo te point. Peut-être so M so aboya ki alobi ke ya makambo famille. We ranson eza patron na en privé. Aza patron na en privé makambo famille, we ranson il a rien à voir na makambo ke so ka yebisi we ranson solution ndenge nini na makambo famille na bango. Attention ezaki likambo famille pegi. Papa attention ezaki likambo famille. Maintenant que travailleur no moko abiso ke non nazoka bien. Ayebisi ete to yebite ayebite. Amona ke nango. Amona ke ta koma nango. Mais yo loko za muto za yo ndo za mokonzi na ye. So zaki na posa ke non za na bomo. Pourquoi pourquoi foutele pe biobi ke na zonga. Ça si réellement abomba. Eza makambo famille ya bato. On comme une état moko critique. On comme vraiment un état moko critique. Boss no ayo kuto na ndako. Hein? Ayo kuto na ndako ne tawana on comme to à l'agonie quoi. Donc oza vraiment na coma. Na ndimite ke boss na ko kanga mutema. Attendre ba beza likambo famille. Ondima mema opo ibike boss no ndinga tana zana yana za passer to em so akobenga famille abisa onde to zaboye adeta na coma à place 3 mois na coma je sais pas so 3 mois 3 mois te ba quelques na habité mais babi a umelaki peut-être coma 3 mois nyonso na saki na coma wana famille ba kenda sa passer te ponani to wera ye moko azaki na souci ya mutu na ete te fallait en souci na ye tant wa kende kuna kenda okuta ke zaidi na coma et le il est pas frère Patrice parce que ba monique maladie a été et oumeli sans solution et zo banate nde ba ye et pas frère Patrice il faut bien comprendre ba frère Patrice d'abord étant que musali na nzambi parce que ba koma ki na suka c'est ça quoi tant ba kende pas musenza masaki conseil frère Patrice Nasira Lobaki après c'est bon ba conseil fallait battre ma bondeli boy fallait battre ma bondelinga kufa papa tababi mabondeli yango na ebite fallait ba ke na Jérusalem pour ba ke okitisa sultan ya Nzambe ouais ranson il a rien à voir na makambo na eza liwa to mona rango eza liwa et nzambe ndem ta permettre que ADT lelo akufa ce que ça réellement eza ba problème ya lupango ce que ça réellement azaki maladie. Et donc je pense que bateau bazaki na poto ba yebi réellement li kambulelo et yebani déjà que ADT akufi pour na lupango parce que to moni famille na ye et yeba we ranson et c'est le mot simple et c'est le mot te ya ko mimango boye c'est que zaki amso akufi brisque ou bien zaki ko bela depuis kala azaki ko bela depuis kala famille ba ko remarquer que eza pour na lupango nde ba obundisa c'est tout et c'est le mot très bref. Peut-être que tu as continué solo la wana moni malolo le risque d'acongoli ya maman ou apesa nga ba conseil malolo vima maman vima azalaka na kata France wana maman do contrôler France vima merci maman lo ba nzamba pambola ndingo solo la maman moni maman Emilie Nzemba motema tous pepele ya mbetolo ni lo ba ka bo continuer ma place au London Flex place kitoko kolia place kitoko ko vanda malili biara kitoko vima ko na ngwaza na Londres vima ngambe mobali vima na pesi mbote foka boga na ba ne nyonso na pe ba mbote boss na nga jouer Didi Pumba na pesi mbote na ko bossa na te nakobosa na te ba partenaire na biso ve na biso Miss Impress Lyon gaz na gaz balobi na Congo France songo lingi vraiment émission boye okoma sponsor nango obengi numéro na ngai wana mbala moko zui des rois de Makembes muna l'artiste okozwa numéro vraiment okomi no sponsor émission to balancer vraiment ba photo no vraiment vraiment ba misusu banga ba koma ba sponsor émission ba palangana vraiment ba kokango te charge l'équipe pour comme sponsor émission mataka na Congo France faut à la charge faut à la peine approche moulai vraiment faut à mbongo vraiment toujours continuer ko sola makambu ya ADT yangi après ko perdre moni production au kokisi 1 mois après to perdre sous yangi pour vraiment ozaki yangi pour azaki mutu munene mana maison mère mutu ando simba vraiment sotali internet ya wera nyonso muta simba ki base makambu ya wera son igwe de la forêt mamba internet mamba o finga we ranson o titre mabe adeta za droit akolongo l'émission na sans kuta kota na système na kolongo l'émission na ADT por na maison mère lelo tokolo maison mère a perdre mutu loka ndesine d'abord de un batebele yango fo ye barata na lo bango ke to sala musala o to ye baba appréciation te to ye bablo musute d'abord ADT eza poste oza na kati ya maison mère so bato musu bayo kaka ADT ya kimpu eza prénom na été eza d'abord poste azaki nango administrateur technique ya groupe musique a wenge maison mère pona ko yebisa bato musu o ba yebite ba obengaka ADT eza appréciation poste oza nango na wenge musique à maison mère donc déjà a joué rôle munene na maison mère pendant beaucoup de temps
je pense que depuis Ferrego la Bazala, depuis Banani Bave na biso Bindombe, afani vraiment na wer ensemble trop. Na poste wana eza nzaka. Suba lo ba deta ki ndeko wer ensemble. Ouais, zaki nze ndeko ya wer na ndenge ya ndenge babenga ngoni na ndenge mboka moko quoi. Parce famille TV mate ya famille. Parce que mutabandundu adete ya kimpu ya mutabandundu. Donc aumeli au sein de Wenge Musique à Maison Mère a participé à réciter à Malamu. Je pense que les lopés ont parmi comme oyebani na Wenge Musique à Maison Mère grâce à Weranson so tangima batanga kabadete perdre mutu munene vraiment wasimba perdre vraiment mutu et là na rappeler le romoro na bato ya Wenge Musique à BCBG bon chic bonja adete ya kimpu isoki lelo balobi aimons-nous quand on est vivant. Guerre Yahweh Ranson Najibem Piana Nabi qui bat belé Baroloba mère. Et là, on a loba bien, bolamu, ya ADT. Moutasala est fort. Moni concert, 3 jours Yahweh Ranson na Babenga Ngoni na hôtel, Ezaki na hôtel Nin, na grand hôtel, oh Abeng Sara Jibem Piana. Ce qui boebi. Jibem Piana, Papa Wemba, na ndi kona biso abaza. Est-ce que boebi qui récite ya concert wana? Moutasala démarche ya Marambouana, c'est ADT ya Kimpoui. Ils avaient le roman Batbandé qui rêvé et Salima. Quelque part, Batubas se souvenir, attendre à acte à Malam, surtout même Bandu Konabiso, il y a mes hommes paix à l'orchestre et Moussou. Donc, à l'air, Moutoumoro, on a pu exemple, il y a concert Wana, était comme grave, tu as la démarche Wana, ils ont blagué, tout le monde a prémis que tu as chaque mbongo, pour la bête, ça va en stade de martyr et Simbati. Mais ADT tant bazoaka projet wana avec le seul mutu ou asaka démarche concert wana pe Simba papa Mbaya bomona né concert il est 3 jours plein donc ils ont déjà du bon travail ou atiki na katia Wenge Musique à Maison Mère assez babilo rebelle tout monde ba Zénith adala parmi mutu alanda kada administration Wenge Musique comme on a que non ba musicien ni bazan en ordre ba kenda ba voyage donc asali rôle munene na Wenge Musique à Maison Mère donc va perdre vraiment un peu. Oui, Azalara Soda, sur le film où en son. Yo basangata lobika ezaki kwa lupango ya basi ba yo mwana biso pe adika posiko liwa mwana biso to yebi kwa lupango wana akomo kufa kwa lupango posiko so ba zo kwa biso so to so différent kati hein pardon vous êtes dans moi si côté papa famille papa bazaba azali ya nena mtiko totiko que na koloba boyke koyoka no déjà quel bien malobano esa été pelisa somo moto na cc te soki bango baboyi kopesa bine selo te mais yoko esa moto ke ba pesa na konta ba pesite te la lobi mabete la lobi na ndeka malamu oyo lobami awa musala nzambe oni loko eza lokola loko yo moni ba musope ba baza ba ona kosa mopesa bakono pesa mona ndenge ke ya mona lobi na sasi wana ezala bongo te bazwa kaka bakoki kozwa mpe lupango yango bavandi nango bateki te bakoki mpe kozwa lupango yango batie baluka te nde po epesa masu te biso nde toza na mposa bongo mwana wana abeli mpona lupango na ndenge mwana wana alobi bongo akende na banganga ya basimitiya na bandibino mokuzali moko sikoyo bateki eloko yango so biso tozwa mbongo ezalaka te Internet, il n'y a pas cause de Sambalamo. Ouais, c'est normal, c'est un administrateur. Avec un administrateur, vous avez déjà mon tout le monde, déjà côté communication, pourquoi pas, afin de pendant beaucoup de temps. Donc, ils avaient qui normal pour se manifester sur Internet, pour nous pour bien ensemble parce que par autres travailler ensemble. Donc, vous avez le patronat. Les gens ont m'habité. Merci, je vais continuer. Calamité de chiter dans cette émission, vraiment, au Kobax, il y a un problème de ça. Bon, ngana obakisaka eloko moka muke. Bon, tozolo bateke na to ko isa faute pas président na ye non. Plus to lobela nanu voice na bite okaki voice wana te. Voice o tata mo soki tata mo asa. Ah wana kati émission to rotia maramunion so to rotia ba voice to rotia ndenge parmi bayaki et pas
Oui, Ranson, pas frère Patrice, Torotango, Batbaotala. Pour voice wana nde tata mwasa bande kolobo. Et puis ADT a koufi na 4 heures. Oui que beaucoup le pont besoin c'est qu'on a 11 heures. Pourquoi le pont c'est ça? Comment qui na est-ce que vous avez information là? Nyon surtout e bimi na voice wana. Salir ka komba we ranson. Ou bien vous salir kombo ya famille. Eza ko salir kombo ya mutu te. Eza ndenge ba lobeli na kati. Biso to kika na voice wana. Kasi eza. Wana zaki na poto eye kaka pona ADT koufi. Donc c'est que nga biso pati la biso voice na poto yoka biso. Ba na balandition so ba landa biso na moment fo ba yoka ngopeti. Pour ceux qui tata moi sina ndenga zo akena to ko ise ku tata na e. Donc c'est que oui, Ranson makambo ba lungola na bango. Bon, pendant que penza azana bon, ya cause na part na yo bon, biso to ko yeba te wana zama kam na bango. Bon, population pe ko lo batala ka oh ko faki liboso ça qui population le répète à c'était population le répète pour na vidéo. Ah bandeni ba yeba ki pour na vidéo ba sa vidéo lo population lo ba mingi. Ba yeba ki ndeni ni adeta ko kufa ndeni ba filma ki elo nga na mona ka population ebeta c'était menga pour nga na yebi. Bon na matango bi ke ba lo bebele. Tonzela ka matanga. Balo bébé est-ce que bien bon peut bon mais ça mon mboka soyet ekoyaka et ma famille za poto moi sinena banane na problème au boy déjà via zaki assuré akoyine bakoyine mpona nationalité te non a changer nationalité te azaki na assurance parce que ala na famille na ye bana na ye ou soit balela pas na kinte mais c'est pas un problème. Vous mettez que non, n'enga une assurance qu'on a dans nationalité, balele qu'on a que matanga belge, na français, des nationalités. Donc, na sûreté que na n'enga déjà makambo et bimi déjà que za pour na famille pour na nous na sûreté ADT matanga ne ko ya. Donc ils alara que non batu o ba ozala kuna ne ba ozwa ba obsèque na ene ba olele avec honneur. Je pense que oui ensemble. Matanga na ndenge na bango. nga kuna nga pona linga ezala bon pona yo pegi titobi linga ezala ba kubalela ona poto po awa biso ba internet tutika ba internet ba ba tsa songi ba ya ba susu ndenge ezala ki o corbière emi ba cercueil emi balé po wana peza ki bongo ya nini ba songi bazala ba sanga kate po sur la na poto to mona ba kabona bango ba terrain net to mona ki ya yanki pu ya ve na biso na ni moni production ba kungiango awa ya ADT ba kun bulisu bo futa ba biye bo ke poto moi ce que les alaké moi fais ça ah oui Ranson est capable de faire la paix battre nous balongwe ah ouais bah quel poto ah mimi famille oui c'est pas un problème mais pour naraka et ça la bien pour ne ça la bien faut ba les là on a poto azan famille quoi azan famille kuna azape na bateau pas non ça bango en charge kuna so pe sengi ke ya su bwenenga kuso akufela a bien mais isenga su ba dépense belé pour na pe neza pe ke akufi pe pour na mamba lupango ngo ndamba kundeka kuna ne pe bolobi ke buka lupango na zo kamwa yezo lo baki buka lupango na 11h c'est bien so za ki bazo buka lupango si bazo buka lupango mais bon moya mutu c'est que donc ça sert à rien bébé mbane ya Kinshasa. Mais c'est la première fois que je suis à Bouvement de Sola. Puis il y a une équipe nationale. Il y a France, et la site à Pamba Pamba, il faut y avoir Congo France, il y a un site à Mikiete, avec mes abattements, et tout Simba, tout le monde, Simba, comme émission. Il y a un site, vraiment, et pour là. Nous avons un moi na pota solo Arijana demi-die Arijana demi-to sola Arijana demi-die vraiment pegi ezo vemeza eza Congo France Arijana demi-die na pesi mbote vraiment babi moi na pota solo somba na kitonga na kin vraiment Sadik papa na Renedi vraiment to peso pe mbote na Kenya malgré ça pas venir na Frank Steman ni na zolo bara pegi tita batno so bazolo na kata Congo France pourquoi bisa bango nini mot de la fin non. Merci beaucoup d'abord. Bakarine Mokonzi, aux équipe nationale, mais aux autres Babolam. Pour Bakarine Mokonzi, une équipe nationale, Bango, Bazarapona, Boebinde Bokabolande, comme Wakana. Bon, yosko to ebo porter parole, équipe nationale, Balongola Biri Batayo, aux autres Babolam, il y a maison mère. Au Koloba, un monde à Batnos Bazolando, na Congo France. D'abord, il est au Mobalobi, respectons le mort. Donc, Mouto Akoufi, à Moninga Nangati, à la camarade Nangati. De un, malgré que non, Marambo Zala, tout le monde a un peu même na wenge musique à maison mère, et ça ramène la tamo au moment où c'est Léo. Baotinda yande ni kene ko luka kalu jiso kutene bo fingana. Mais er comme er à Marambo Yamawa, au monde a bango nyonso bas ensemble. Donc selon l'éducation na ngai de un na lobango qui na sa promotion d'artistes et musiciens. Na takakande bazozo. Vous en rappelez, on a attaqué bazozo bateau bazara anti-valeur. Mais côté neti lui solo liwa boé. Ils ont très pas parce que nous avons intellectuel, nous avons dans l'équipe de l'école. Il faut qu'on en plus nous avons chroniqueur, nous avons chroniqueur, ça veut dire que faire
la promotion des artistes et musiciens bato mosusu bakomo taper à côté o masolo to solo la eza concernant mama musique parce que toyebi pour na Weranson donc je zaki pour na Weranson te ngai na yeba adete yanki puité na ngena fanda na plateau na hote na Congo France pour na loba donc dernièrement na ngana lobaka ke non vraiment bato nyonso bazwa libako ya Olanda biso na Congo France to compatir vraiment na famille il y a ADT yanki puité malgré que balobi eza mama lupangu et puis en plus tous à la paix en plus de cœur en plus na Weranson parce que Weranson a un choc respect na muto akufi respect na Weranson oui respect na Weranson c'est pas grave ba Rimer ils ont normal parce que sur le terrain de déontologie journalistique Rimer ils ont existe donc mais il batcha entre deux couleurs mais là on a moi je suis pas pour tout pour dans l'exo qui n'a pas déontologie journalistique émission tout ça l'analyse tout ça l'analyse comme on a débit nanga na boka mututé na opé sarara na bateau no so bazwa libako ya Olanda biso donc va soutenir Weranson physiquement moralement pesa numéro contact qui va bato robenga oui ils a problème té numéro nanga contact ils a 89 77 21 733 donc mes condoléances na famille a été yanki pour paix à son âme na PCP Weranson mes condoléances donc ezali kaka expression nanga pour s'exprimer par rapport ya muto akufi quoi merci vraiment so côté kabiso merci vraiment peki tout kabwana ebo comprendre jeune vraiment autant ici ba bete tongate ma yazane ma bien bo comprendre bota la rara jeune to so la vraiment jeune alobi aza bien bo comprendre bo to ebi bato ba dans équipe nationale ba za moi chaud na ma Weranson mais il est vraiment bien éduqué pour qui n'a lobby dans mon salle ça analyse très propre à bonne mambo na loba na finga vraiment bien tout tika no vraiment awa ba tebeli ba zolanda vraiment au ko ibisa bango ni vraiment matange ya to balela ngukuna to omoni bon matanga eya to eyate obiso to zana ngo poseza ka to lela moya to respect bo bito respecter ba wey bon vraiment ils ont douleur ils ont makasi na mutema na mitema na biso ko bungisa lisumu to azaki vraiment très cher hein na wenge maison mère bon ils ont vraiment makambo ils ont vraiment louche pour jusque là to comprendre té mutako kufaka aboye hein attendez problème ngo ezalaki ata comment ngo akotaki comment ngo ya ndenge nini wana mutako kufaka aboye té matanga ta bolela na pote sika zali sika famille na eza problème te ata peso ki boya nango awa biso pe to kolela ka kelongo na bango po lobi to lela na bato bazolela to sepela na ba o bazo sepela mais lokola likambo pas c'est ko eli biso tozolela kaka tozana bango ensemble tozolela et puis mingi na oki kopesa moi conseil na ba famille oyo batelaka mapango ba papa batikela bana na bango misu famille bo landa ngai lupango papa so asombi lupango na ye asomba pona bande côté asomba pona batata mwasi te asomba pona ba leki na ye mibali te to ya basi to ba yaya na ete mutu tanga fondé déjà famille na ye foyer na ye azana mwasi azana bana na ye soki nzambe azwi molimo na ye avant ikatikali bana batikali na mama na bango lupango ne zaya batata mwasi bakoyo telemela te mwana aloba teka te wana ezo concerner kaka bana so babiki toteka lupango to partager mbongo na biso kaka bango so epe bana babiki na tokoteka te po eza héritage o papa tikela biso obiki héritage ata papa bina tikeno mwa bikoki moko boy faut kozala heureux na vie parce que eza mingi te ba parents mingi te o bazana na mboka o na mokilo oyo batikela bana bango mwa héritage famille baoyo bayokela kinde bango mutema passe famille ba hotelema ne loko etali e eza ya bango te lupango na bango te mais bandimi ba telema tino comme na niveau ya kitisa mutu munene boy vraiment atiki pe famille atiki bana na ye ce qui peut y azaki prudente to azaki sagité que non atiki pe bana mo eloko moko mabanga na o numéro contact oui lobi ata pegi ata yo moko muna to ba dédicace to ma ba dédicace to na fonde to lela kaka to ko boka ba dédicace tata yo nous en balé bien na Londres na States na Brazza muna ngana na balite eso ba ko mwana za ni fiancé ko tsa ba ngaka ba numéro ni fiancé ni marié ni proposant pesa mbali na France mbo na pesa mbali na ngani ya France mbo pesa ya Canada mbo muno bike yo wa somo ba ko pesa mbali na nga poto mbo tete po ba leke biele bo comprendre bango vraiment merci
mais naza pe na mobali te so mobali moko ayeke no abike no bondie na sepeli na yo oui wana okobosa te wana aza ya ngai nabengaki mon amoureuse de sœur na lela ye ya trop napesi mbote esika eza nayebi ka olanda ngai oza ojana te oza mazembe te naza ojana te na mazembe pe te nga naamona nzambe mona janvier mais décembre merci vraiment to continue vraiment na yebisa bino za ambiance émission vraiment bo continue kolanda Congo France vraiment na yebisa bino Congo France makamu Congo France nete salaka vraiment batualité boye bozongo na Congo France baanalyse boye ezalaka place moko te omona analyse bato bavandi bato mayele omoni mapegi tita après réussi tovandi se na kati ya plata Congo France moto mayele naboyaki nazo bajournaliste oyo ezalaka tozwi bajournaliste mo tomosala bilo mo epola bilo mo ezanga ntina biso esengaka vraiment boye vraiment na kati ya Congo France tokopesaka conseil na bandeko baza na poto oyo balandelaka mapango ya bandeko vraiment mpo na nga vraiment botika kolandela mapango ya bandeko vraiment masa na nga Guilain oyebi mapango a na kini ekoma vraiment omona lupango vraiment ya ndeko vraiment bato nyonso bamofungola mais lelo ekomi na kini ke papa sombi lupango na ye bandeko nyonso bafongoli miso bamona ko papa kufa mpo soteka ngai bajane ebele babeli mutu mamba lupango atie sho bateka lupango ape koteka lupango tu mutu ebeti ye bandeko nyonso baza na poto bosala bavi na bino bolanda mamba lupango te ope boza na kini ya vema bwana na lelo omoni elingaki ekoma makambo boye chance nzambe ye mo mpe asungi biso mo tomoni bavideo tokopesa na famille nyonso ya maison mare tozoloba kaka tozokabulama na bango après liwe ebetelaki bango tomoni moto monene aotika bango lelo su adt oyo ayaki motu monene bato bayebi utilisation ya adt biso bato internet toyebi adt azalaki so moto atie mission na komba weranson mabe biloko nyonso weranson internet moto asimbako vraiment adt yanki mpulu biso na Congo France tosala émission omoni tozosala baanalyse boye te baanalyse moto tosala o te boye topesala boye tosala boye topesa weranson igwe de la foura azala fort azala makasi mais azomé mombeza makasi chef kakolo za makasi eza makambo yaka vraiment merci na équipe technique vraiment à l'aide de BCBG na kobo santé Kenzo mukendi vraiment merci na kobo santé balobi ndeko na ngamo pina sala na kati ya Congo France na kobo sana ete balobi Moïse Katumba vraiment na pesi ombote vraiment Moïse Katumba na pesi ombote malolo le risque Congoli ya mami ministre mamotema tous pepele mbetulu argent demi dia ba mona kuto solo tonga na kin somba na kit ezala rendez-vous tozoza no ba makolo ngomesi balala kotanga ba kombwana atenga ba plateau vraiment ba yi o alala la panga comme sponsor émission benga ozama émission emeko ma yo mo vraiment Rachidi papa na Renidi mayele vraiment tozala no vraiment ba be mission bozwangwa boss nanga je dis pumba merci sali na confiance au pesanga vraiment wana moni Rachidi pour moi basse belé à toboa parce qu'on nani comme le Kenzo monter na biso basse belé amela ba biloko ba mi kolelo kezaka bana poto bozwa janvier bozo pesa bongo nga décembre bo pesa mokolo nini ne tozolo bakaka je bloque